Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo tomoni farafa haikolela moko na kati la bana na ya Congo démocratique na Congo akwedi Mayipitu anyati makolo na kati ya radio télévision nationale congolaise toto déjà tobeti bravo na héros bravo na kwedi parce qu'à fond biso makambo ebele le président de la République numéro 1 des garants de la nation lelo aye kotala epembe ya papa kwedi vraiment ezali esengo makasi pona biso. Alors nous avons maintenant le courage aussi ya continuer parce que ton voix kotika na biso tous les mags déjà to totika na commune le remplaçant donc na doyen donc ça sur matière réflexion pour ngai yango tokokoba toujours kozala na ba bilenge wazoya sikana musala na biso malgré parfois ba bazo comprendre vraiment que musala yango nini nezalaka ko tozala na bomoko tozala musala oya malamu oyo ezali que peuple akotikala nango ne esprit na ye pour que tokutanaka toujours na ba occasion ya boye président république premier ministre président assemblée to ya sénat ba consender na ndenge bakoki koya ezalaki événement te soki ya nini soki mais événement ya artiste comédien tosalaki spectacle live na palais du peuple de fin sans souci Gadiadia tozalaki wana donc j'ai eu à partager avec lui j'ai continué à partager avec lui-même la vie quotidienne le vieux Maher qu'il vient en moi. Pour moi d'abord c'est un papa à part qu'il est mon papa c'est une idole et aujourd'hui nous sommes arrivés mais nous avons trouvé des gens qui ont fait un travail extraordinaire et qui continuent toujours à faire un bon travail et voilà aujourd'hui il vient de nous quitter nous ne pouvons que dire que son âme repose en paix. Papa Kedi n'était pas un créateur voilà donc un vrai artiste ne se querelle pas ceux qui sont dans les disputes inutiles je ne crois pas que ceux qui sont des artistes. Papa Mayiputu Kwedi watiki biso baine na biso ya musala voilà o bapesi biso nzela po lelo bomona babiso na musala papa musala elobaka musala etikaka bilembo soki omoni nkumu ya mboka ye tango wana ye azalaka soki na campus soki wapi azalaki kotala boya bi tato penza ayibu musala na ye bongo lelo lokola ye akomi nkumu amoni te papa ngo awe akotombola lokumu na ye tata awe atomboli lokumu na ye po te musala elobaka elobi koza mboka ye kumu ekola ye akiti na kata mabele na kata terre RTNC ye ba été aussi délivrance mele donc to 5 penza nzambe merci donc Kwedi penza nda la kisi penza nzela po te papa a Moïse na biso donc to aussi penza libération. L'éternité n'est pas sans douleur. C'est pleure et célèbre l'immense droit d'en devenir une des sources d'inspiration. À l'érection d'une curée, je vous remercie.
Mieux, l'héritage de Kwedi Maïma. Alors je dis, je viens pour faire garder de sa vie et nombreux séjours pour rendre un dernier hommage à un comédien, à un artiste de génie qui a été M. Kwedi Maïmoto. Il est difficile de prendre la parole en ces jours si noirs, mais en même temps, il est important de se rappeler de ce qu'a été cet artiste de génie, de se rappeler également de tout ce qu'il a accompli tout au long de sa vie. M. Kwedi, et c'est lui, et cet artiste-là qui a fait la fierté et l'admiration de notre théâtre de chez nous. Je me rappelle de tout ce qu'il a appris depuis mon jeune âge, depuis les années 70. Je me rappelle très bien mes oreilles. Laissez tomber, Manzala Waka, laissez tomber. Abonnez-les, laissez tomber. Cette chanson est connue de toutes les Guinoises et de tous les Guinois. Chers Guinois, je me reviens. Merci à vous maintenant. Et pour la seconde chanson, je vais peut-être heurter un petit peu le protocole pour m'adresser à vous en Lingala. C'est une langue qu'affectionne très bien notre ministre disparu. Pour la rendre hommage à Souka, na ndeko na biso, na kulungu na biso, na leki na biso na biso, na vedete na biso, na artiste na biso ya génie oyo apesa biso esengo mingi na mayatali théâtre ya mokolo na ba André Maboke ya bafulafula metango eleko ya Maboke esilaki tokotaki bongo na théâtre ya chino yango salango yango nde chaque semaine, je me rappelle bien, je l'ai dit tous les mardis, n'a pas quoi, ce qui théâtre et Kopanda, il faut pominer là, pour que nous voyons la Kiti, la canapé, pour la Kolanda théâtre de Chine. Malgré les difficultés, il y a vie, Kakatano, il y a vie, Papa Kwedi a pas pour se comporter. Kola mobali solo alaki moaniteur kopesa bandeko tolita nyonso tokei kovanda na poto kotanga na poto mais ntango nyonso ifo tosombaka bakasete ya VHF oyo totalaka théâtre de chez nous ototikala pembeni ya mboka na biso ndenge na lopoto balobaka mindele balobaka le salaire de l'exil est amer
frère Mikili. Mais vous avez toujours un souci, il y a la PPD, il y a la culture, il y a beaucoup de personnes pour se sentir vraiment que vous allez PPD, il y a beaucoup de théâtre de chez nous. La musique, il y a beaucoup de personnes et aussi par moral. Malgré que Kakatano, ce côté du théâtre, la musique, le bidon, voilà, et aussi par Kakatano. Voilà, et que, bisous sur la Kassa, Tokola la musique, Tokola la théâtre de chez nous. Théâtre de chez nous, il y a culture, Oyo et conditionnel à la personne. Oyo et accompagné depuis le mois de Tokoki, Bossana. Et moi, on a profité de la présence, il y a président et le Sénat dans la dernière fois. On a voté par la loi en faveur, il y a beaucoup de missions. C'est très important. Adjoints, voilà, qui sont avec nous présents à ces... Vaut mieux que la vie Nous assistons maintenant tout de suite du Sénat, Modeste Bati Loukolo, homme de culture du gouvernement. De la distinguée première dame de Lise Nyakero Tshisekedi. Dans un moment...
la République numéro 1 de garde de la nation lelo aye kotala ebembe ya papa Kwedi vraiment ezali esengo makasi pour na biso. Alors nous avons maintenant le courage aussi ya continuer parce que ton voix kotika na biso tous les magi déjà to totika mais ndenge président yeboye na oyo gouverneur alobi sous Jacqueline Ngobila vraiment que je salue encore en passant vraiment oyo alobi encore na miso président de la République yena ministre de la culture arne baba bakotia biso maboko. C'est ça notre souhait tozolinga kaka tokufa te bapesa biso mais tozolinga cette fois-ci que avant ya kokufa tomona elembo tomona esengo ya bakado baprima ngo tomona ngo tosepela ndenge baninga bazwa bajoueur bazwa bamise bazwa mpe tozwaki te mais cette fois-ci toza esengo ki biso mpe tozwa nanu bongo et notre vivant do souci na biso nakanisi ekomi na mato ya président et tozozwa sikoyo réaction kaka ya président de la République ekosala biso esengo makasi na mosala ya théâtre tokona. Merci. Non mais matanga oyo ndeko na biso Kwedi to préparaki yango vraiment très bien yango wana mpe toyebisaki bakonzi et président de la République apesi biso sous force makasi pour que tosala mosala na biso même soki tozwaka vraiment te mais soki oassiste na makambo boye biso mene ezopesa biso courage ya kocontinue na mosala oyo Kwedi pendant des années voilà lifuta na ye. Maintenant moi j'ai la commune morale moko chargé parce que la commune le remplaçant donc na ki doyen donc ça sur matière réflexion pour ngai yango tokokoba toujours kozala na ba bilenge wazoya sika na musala na biso malgré parfois bazo comprendre vraiment te musala yango nini ezalaka po tozala na bomoko tosala musala oyo ya malamu oyo ezali que
na niveau ya nous on était encore des enfants, on venait suivre tous les jeudis quand ils jouaient. Donc dans le théâtre français, j'ai vu le vieux et j'ai eu une grâce. Il y a repartagé dans une scène, il y a VSD, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, avec mon grand frère Titengesana, d'heureuse mémoire, dans Dialogue contre sans souci, 4e épisode, au sein qui spectacle live na palais du peuple, de fin sans souci, Gadiadia, Tozala Kiwana. Donc j'ai eu à partager avec lui, j'ai continué à partager avec lui-même la vie quotidienne. Le vieux Mayer, puis il vient dans moi na matete. Les amis sont à côté na eboye, na tomboli modega, abine talama sedingwe, ukataba kamona bani. Yepe so moninga asiminga na biceps o kuluna barumbu. Ba biceps sangwe zaidon. Tant sous na kuta bo pona tungole na panguse. C'était à tout moment. Liwana ye, c'est une grande perte pour moi, très grande perte. Un aîné. Soko yebi musala na yo oyebi, soko yebi te akolakisa yo. Voilà le témoignage que j'ai. Il y a bien. Depuis nous le baga ko so mutu akufi akosa. So mutu bien. Don di magasin bien. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que le non soit non. Un beau témoignage l'est et le restera. Donc je garde des très bons souvenirs. Dans ma rencontre, on a voyagé avec lui à Lubumbashi, à Kingakati, Congo central, Brazzaville, et puis à Kinshasa, on a plusieurs productions. Vraiment, voilà. Salut, bravo l'artiste. Merci grand frère. Tu as été mon idole, tu as été un encadreur, tu as été metteur en scène, auteur, artiste tout fait. Bravo, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu Mouta Kwedi.